Bolingo site ya Sikebimi mopepe ya sika mopepe ya sika chez Christelle Lopungu La Rose Mamo Iranium de la presse. Alors boss abonné na CLTV mopepe ya sika CLTV News mopepe ya sika awa ndesika ngana kosala ba news awa ndesika ngana kosala po na sak interview n'importe quel site te na n'importe quel animatrice ou animateur te. Christelle Lopungu Mamo La Rose l'Iranium de la presse. Vraiment beau s'abonner awa et ça deux fois te mopepe ya sika na obenga colonel Freddy Lumbwenadio yebisa adio Diogène Genève Mobimba ye ayebisa lisusu Jean-Pierre Ombale na Neuchâtel Jean-Pierre Ombale pesa sangona dans la reine overdose mbila na Lausanne baya na basangola bango awa site solo yango site zanga rui site zana binemite baolela mema miso bimate baopola me baondimate Christelle La Rose Lopungu Mamo Iranium de la presse. Ciao. Bonjour Nabaimbo Katou, hein. Merci pour la confiance. L'émission n'a bien réalité à Kin parce que tu as cette réalité les attricages. Alors Lelo na cadre toujours et le intérêt général. Bon moi la grande équipe à réalité à Kin toza awa na Chango. Précisément na Kingasani donc est-ce qu'on a plutôt poni Lelo qu'on soit métier la marcanisina na Baimbo parce que tu as le la marché pirate. Parce qu'il faut dire, la ville province de Kinshasa, Wenze Belé, c'est vrai, Zali, mais comme il mouquait, tu Belé, côté comme préféré, côté comme plus ming na Balibanda, et puis danger, ça toujours Zinga na Bango. Il y a la grande équipe en réalité à Kintoye Awa, na Chango, parce que Awa, faut dire que, à part marché de la liberté, Wenze Belé, ça, tu as plus ming na Libanda. Avec beaucoup de dangers. Pourquoi, bien qu'il passe le marché de la liberté, va préférer Kalibanda, Tokoye Bango Lelo. Mais sans plus tarder, Tokoka Tsanangambo, na Cédric Idimbo, or noir, Toluka directement Baimbo Kao Bazan Zinga parce que après au Katsa, ils ont la blague. Donc Tozoka ça directement. Ok. C'est bon. Tozoka ça Toluka. Directement Toluka Baimboka Negombote Mbote Tika nasi mo micro comment on Carlos Kalala non c'est la micro li sekite hein ah je vais mettre moi na kata la prince kata de balé mais voilà banane photo yeba inga la facile chaîne ni ngona photo yeba alors on a télé 7 oh tout ça dans la commune ah tu as Kingasana na suka quartier 3 Kingasana na suka quartier 3 OK quartier 3. Mais ah, bozarla ba wenzete to moni batu belé ba oteka na presse hein. Ba wenzete ali ba mère ma ndete tia wenzete ba na bacha ba wenzete na kati ya indu ezali to ke wenza mbile ezali to ke koto to ke wenza ba soko bon to kopena bango te dongi o te ba eza ba pieto eza to teka kate te ba kate nini le to pas tande no dossier ba to wa teka bo bo sali da dongi makambango ba teka kana libanda to na kati kuna be ba teka bon to ba ko na kati be bo ba teka na bango pe mais vie ba to changa to pousa na soto solaka na vie na changa vie za nene masolo po abia ah mon pe kunu ne dara ba kuna bena belé surtout na ba 16h 17h na pe na prince ça que to ko fitir trop de fois quoi trop de mibi ba ba receveur ba to uta ba wenze ba to ba na pochi na directeur télé mi marco tu ba na pochi là bino mo ba jeune ya chango ne ba bo sa makam bito ba jeune to différent na bango bango mibi na mo ibité bango ba différence des ali on comprend yo journaliste c'était différence des déjà ngwana ngate na sala ngana na chargeur à travers ngana bedicom fait la pas chargeur à travers na fibo oh chaud à travers alors yo comme on junior mais ba boulon la bino qui chargeur ba ba pekisa ngo bosara souté bosara l'état da pesa bino aval wana bon ba boulon ya qui chargeur ba boya ki yango ba camion moyen tellement na pemeni ya prince ezate ba pesa biso moyen to kota na moi 4 on met to longola ba camion
tokotaki na kamwa kati pour te charger pour nous aura pe moyen au vivre banil pour musala ezate to liara kaka wana lelo soki tobomi yango bana ba osumbate eza mwa pasi yango to chargera to liara mwa muke na mwa kati kuna. En tout cas, merci beaucoup. Alors to continue maman la biso pe to moni aza maman la biso mbote. Boni santé. Santé Zaveka. To moni ozoteka na mwa wenze na o hein. Biloko kinda osomba wapi po oteka bo. Na Zandu na Gambela. Na Gambela. Ese mbula kombo oteka bo. Mbona ka mikolo nde na banzoya. Batungisa ko tende oteka bo. Mbo ezana tamsusu batungisa biso olongolo ke na go tamsaka likolo. Futa pe ticket so ba osenga bino. Te awa basenga biso batikete. Awa senga batikete. Yo voit on même na Kingasania. Na vandi. Bina Kingasania eza nini mai courant, vous avez un problème te hein. Te mai ndeza na problème te à part courant des até. Merci Mingi maman. Merci. OK, alors toujours continuer hein. Toujours continuer koluka baimboka mususu. Bandeko na biso baza ekozalelo moko ya bien makasi koleka. Maman biso mbote. Mbote papa. Nyoko no kitoko boye. Oh boye combien? 200 francs 300. 200 francs. Nous te ka moins cher boye 100 francs 200 francs vous aurez bénéfice. Ka moke kaka. Moke. Siko oh boye bo somba ngo api boye oteka bo. To soma na bitabe. Vous prenez que nano oteka na ba wenzi ba sela bino boye te préfère na oteka na prince au moment la tête danger moko na mituka. Te biso to tambola kana na Kingasani. Est-ce que commune na bino sika yo vandia commune ya ndenge yo kende bien vous avez vraiment un problème mingi par ba wenzi to moni bo. Te toza bien. Vous avez bien. Ya solo a kulune la babi kulune zaka ko saka na terre. Te kulune sila. Ici là. Ya solo na. En tout cas. Merci mingi. Yo za mpangi hein? Yo mpangi na muni. Mwe mpanya nge. Tu baki mamosi na ndinga na nge. Ebweni nje. Na peso mbote. OK, ebwe. Ah bon. OK, merci hein. Merci maman la biso apesi mbote alors tozo kende. Je crois que baimboka bozo mona bango to ba jeune hein. Ba ko luka. Ce qui est vrai, ba réalité ezali belé awa na Kingasani. Ndeko yo kombona. DV. Oui. DV loterie. Oui. Ah au sarani. Na sa mécanique. Sa mécanique. Oui. Ni no mécanique ça to ko talon. Yango na ngamba kinga. Na ngambo kuna. Bo to ko talon siko. Kuna bosa musani. Mécanique makamba mituka makambo. Boyo kusaka batu musala to ezalaka bobongisaka ba voiture. Te toza pena ba élève na biso to lakisa bango musala. Tozo bunda kaka soki obundi te mawa plein. Ouais place en. Kaka yango na jipine. Na ngambo wana. Yo mo toza maître to zana. Ngambo ne mécanicien na ngo. Yo mo mécanicien. Oui. Idée la ronde ko sala nini wana mécanique. Musala papa na ngatangisanga. Alakisinga musala nde na bando continuer na on peut toujours. Mais ba jeune belé awa na Kingasani ba mi pesa na musala te na changu ba mi pesa makambo belé yo lobini. Biso to mi pesa na musala mais soki musala ezate oko vivre ndeni. Soki osalite moyo vivre na bana ndako ezate. Bana niveau pesa bino musala. Bon, c'est le connaissance na yo ne oyebana ba patron de OK place ba misala ngo ezali bosololi boyokani ale bozwi ba contrat bobando travail. Babi faut tanga pour zo pe musala ngo so tangite mobulu. Bon, kotanga pe bien, mais kotanga ngo pe siko ezo senga mbongo eza na maboko. Soki mbongo eza na maboko te, ba mususu ba jeune mususu ba para na bango bazate ba kita musika. Siko soki ezo tanga mbongo eza te na maboko to ça ndeni. Donc au monde qui est jeunesse, baza vraiment un avenir par rapport à la réalité makambo na nyoso. Oui, mais biso to bundaka na biso to za ba na masina. Na quartier. Ah donc koto eza masina. Oui, koto ngamba masina, koto ngamba Kingasani. OK, mais boyo kana bino problème ya la raté. Toyoka na biso garage yango. Alors to kati na ngambo ensemble poto luka. Maman na biso, hein? Mbote maman. Mbote papa. Bino bo jouer papa to uche bembe mère chef na biso uche okufa tozana mawa to ana pasi to yoko mona bino awa. Mère chef a wenze ya mungulu wenze ya mungulu mère chef na biso akufi to uti kotika ye. Alors bino ba mama wenze. Ba se bino wenze bien. Boteka na kati. Bolingo teka na kati te, bolinga libanda po ani. Biso to teka na kati. Soko yena wenze mo ba benga ya mungulu. Na ya mungulu to teka ka décor biso ba mama nguba oya ya quartier 3 yoka ba mama nguba quartier 3 ba sima
masolo na quartier toi eza nde biso. Est-ce que vous avez organisé ndenge bote karabongo? Pour tout le monde jour à matin bino to bosangani bolati ba uniforme munoko moko vous avez organisé ndenge. To tsaka ba réunion to zala batuna ba réunion na bango na ba président na bango. Comme Kole Bembe to sangana ka réunion na réunion to bengani to yebani tous les réunions. To za na 17 réunions. To siko to sangana to cha 17 mai na réunion na biso na mike me to sangisi to chembongo après to kundi mutu na biso. Vous rappelez so sena ba wenze mutu wenta gambela ba wenze mutu. To za kana wenze ba oya changu. Ba wenda changu to sala organisation na biso na wenda changu après ceux qui bayende mukole bemene de l'autre to sombi sekei to sombi sika to kangi pembongo ya kotikela bana to louer musique ezaka biso moko to kunde bino bolinga musique ya to linga musique makala bandundu bango ba wuche mayumbu na kikwiti bisika mbuta mutu bisenga utaki boyembela biso mwanda mutu ka ne boyemba na matanga toyoka soki leso bandonga lo côté soki mama kufi boso bana ba kobela kwash basa nini bana ba kobela kwash bo bandela so ya suka soki papa kufi boso lato sala eloko te soki mama kufi liboso bana ba kobela kwash. Pour dire que société na biso ba simbiango ça ba maman donc ndenge ba ko teka ba ko sala ke makamutu za ko vanda mais beaucoup tana ba difficulté ni nde boteka yami bale ba difficulté ni beaucoup tana ba difficulté za kana mingi kaka difficulté to za nango mais par exemple to za na forme ke e ko za na forme ke biso to za na difficulté te surtout biso ba mama nguba na moni ndeko nanga oyo za na forme ke akangi biloko na ko benga ye ndeko nanga yaka yo za na mbongo bimisa to sala ni to somba to za net bana lunda e boke na lunda boke ko kuta libulu place ata otali yo pe ko participer to biso to za bongo biso to za na crise te na solidarité makasi kana solidarité makasi papa soki aza na mbongo te kobima wenze maboko pamba era koya oyo aza na mbongo akobimisa soki abimisi basombi bateki bénéfice bakaboli bana ne bale toza bongo loka toza na télé 7 bolo bana elo mo mpo na télé 7 bon biso ba mama nguba banani nini télé 7 esimba biso pe tokosimba ye soki asimbi biso pe toza mpona ye biso tokosimba biso yazala mpona bamama ya quartier 3 ya changu oyo kaka na ya mungulu soki aye soki asimbi biso pe tokosimba ye asa asimbi bino déjà en tout cas merci beaucoup courage hein OK boke malamu hein OK merci alors tozokatia merci beaucoup tokatia directement total la garage yango hein tozokatia alors tozokatia na ngambo tout le monde a garage ya ndeko et puis juste après to côté en attendant ko bouger te landa bien au comprendre réalité yakin. Alors, tu commis déjà dans Ngambo, c'est-à-dire que tu ici, garage dans le bac Yango, hein? Yango. On va voiture bon ça. Et oh, que poids lourd. Oh, poids lourd. Oui. Au Yango bon ça. Oui. Donc, ils ont un problème. Ils ont un problème, ils ont un moteur. Ndé nazo kende na zela mutu aya longola alliance moko bulo moko ekatanaki après ce que na voiture pesa na alliance mutu ko pesa na alliance eza pe na alliance yango za côté eza côté kuna yoka to découvrir makamulelo na chango c'est-à-dire mutuka mais eza alliance ouais ezali omoni bulo eza katana eza katana fo na uto fongola ngo poke na bunda na longola alliance oyo na mona moya kanga fuite ya moteur ezala te. Ah OK. OK. En tout cas c'est bien donc bon former pe bateau bon taper bateau en tout cas elo ni yo senga so bateau na posa soutenir bino surtout ba jeune oya chango biso vraiment tolela nde misala ezala nde po to mona pe moya ningana misala ezate misala ezate o yango nde omoni bato komo yiba bakomo sa ko gouvernement créer bino ba emploi. Oui ba lukla biso vraiment misala bien vraiment to mona moya revivre. En tout cas merci beaucoup hein. Oui. Donc de quoi lobby par rapport à misala mais bon mona na sima la biso bon mona G hein ba G ba o sala wana et ça le roi moi musala pe mobimba oh ba jeune na ba o sala est-ce que c'est normal de éviter mais to pousse quand même total avant parce que ça réalité
eza réalité à Kina. Tu es so biloko ngo za roteka, eza ba jeu, eza nini mais. Eza nini? Kiba. Eza ba nini? Donc total bango eza problème te. Mbote. Boni. Oboyi. Mais ce qui est vrai, eza réalité à Kin. On ne sait pas ce qui bazako permettre que l'ini est ça là. Donc mais bazako sala yango ndenge bazako sala, c'est-à-dire eza jeu. Ce qui est vrai, je pense que eza ndeko mbote. Comment on a fils? Alors, monsieur fils, aux amants à Tchango. Oui, normalement à Tchango Penza. Alors, nous sommes n'engue de quoi ça boy. Yo tant qui gêne, idée ne remonte. N'engue de quoi ça la boy. En tant que jeune, bon, ils ont un cadre à Kala Ingangwa. On a un bon avis sur moi, misal les athées, jeune, tous souffrir, mais tous en bas ma plombe, misal les athées. Chaque moutazo luka moyen moko boya ko se débrouiller pour vivre kaka. Mais on ne pas mon roi escroquerie. Pourquoi tu vas gagner la banque? Tes escroquerie tes âgés parce que nga pe na tina mona bazo gagner pe. Bazo zo pe o bango bazo luka bon. Les autres dépendent na mutu po bazo forcer mutu te. On ba o luka. On va na masina to va na kinga, on va ni côté. Nga va na masina. Na mona masina. Na va na masina. Répéter kaka. On va ni là. Na masina, na quartier toi oui. Ndeko ko lela ta ba o kango ko yeba yo sara fier. Alors, yo obiki vous voyez na Tchango. Vous voyez na Tchango. Alors, vina Tchango au monde ondeni. Bon, vina biso na Tchango awa. Vina biso na Tchango awa bon par rapport à Moussala sujet toujours le bel. Bon, ba jeune na Tchango ba courageux. Ba luka ba linga trop ko luka. Mais vu que misala les athées on moni toujours débrouiller kaka. Ne commis pas sous na Tchango, c'est dû à quoi? Bon, le Kamba Koulou n'a vraiment fait le temps de athées mais on a dernièrement awa balancer l'opération le coffre. Et ça là moi bien Koulou c'est là qui mais dans un premier temps et ça qui bien mais si quoi tout le monde a que c'est-à-dire que bateau va daki au kangawana au leba qui na bon pour libérer bateau libérer bango sous ndé bateau zonga sous pour bateau ça sous. En tout cas merci beaucoup hein. Okay. Merci beaucoup alors Tozako continue toujours Koluka Baimboka. Masa comment on Zadio Congolo. Zadio Congolo. Où tu es? Na vutina na kanga sukula numéro 3. Yo vandi au vandi na Tchangwa. Na vandi na Tchangwa. Osara nini? Tungunyo na photo ya chargeur. Ba chargeur. Oya ba mituka. Chargeur. Mais babiki ba pekisa ngo ba sa so ngo te. Kutu ba pesa so kutu mes privilèges kutu ba bi 3 mois mobimba o ata contrôleur ata mo taleka. So na mo contrôler ça veut dire le koso ya mboka o. Siko bino so bosali mongo wana bosali za na poche na mito bokina opesa ngo pe na leta. Ah et bon OK ça l'été zate na reboaka wapi? Na reboaka wapi so na sa. Bongo commune abwa na commune. Papa tika na yo. OK kuna commune kuna lelo chelo bi kuna. Umas na mino commune ya na. Na ye baka eta. Na ye baka na ngaete. Aye bana kate. Bandanga na koma ka so na bi mbuku mesa. Donc approcher la population. Aya tika. Mobulu kuto esama buku mesa fo yo pekisa o boye ya kate. Siko to yebe ndeni. Et là on y aussi un rapport na Tchango surtout na commune Obino Boali parce que tout le monde a difficulté ba réalité zébélé surtout na milieu ba jeune. Bon awa et là on a senga kaka ba jeune to en passe ka boulot sécurité pas makasi mais boulot ndé loko mo bo soki boulot ezali et pas banane ah sécurité ka ba jeune avani bon pia ke loko ezate akibimi akesa mabeti boso boulot ezali akesa mabe ba sécuriser bino ba sécuriser biso ndé kumikolo yo tika ba criminel kutu koto kutu ba boda ba so ba si policier ba arme pas ba criminel po ani ba ke nango usani ba ke sango crime. Moi je pense que baza baimboka baza bana mboka baza un intérêt général et qui va vivre un peu kimia na mboka na bango. Je pense que ba autorité ba Rolanda biso ba ko tenir compte na réalité à Kin et ça réalité à Londres et ça peut à Paris mais réalité à Kin awa na Tchango parce que baza na ba problème belé ne bombo à lobby, c'est-à-dire insécurité, makambo belé mai courant. Ça veut dire biloko ezate. Ba biloko eza belé. Mais pour l'instant, tozotika Tchango poto qui ne peut côté mosusu. Mosusu na aloba na ba kisaba konzi ba lobaki ka mbongo ya garantie za 3 mois.
Ah, papa baya bazaka bas 10 mois kaka bas. Je pense que ba obongisa. Donc toujours que de côté mon sous. Landa bien comprendre réalité Yakin. Merci. Merci hein. Merci beaucoup Nabaimboka. Je pense que après Kingasani, Kuna, et c'est que tu dois toujours continuer la réalité à Kin parce que faut dire que le marché pirate est belé. Notamment à Escato, c'est que nous avons mais pourquoi pour nous battre tu évites tout comme ça, ensemble. Maman Abisso Mbote. Toyota Abino Lelo, hein. Nga komona ndeko mos na koyeba komba maman nga meje maman meje c'est mbula combien ozoteka biloko boyo mbula oyo ebele ça développer mes attaques to développer te nani to développer te bato ba oteka biloko akomba biso fele pele bateke mboka freinage ata mto oteka ozo mbongo te ndelo za boyo osara boyo bino bosala rango oti nango na bateke oyo nango tiawa te ngani aza kwanga na sombaka tatu la mili muninga yoka ye leki na linga mila meme na desa atiki na desa 50 zuka mbongo oyo mutapesa ngana meme leka kasi avocat kama na sombaka mais na ko lobi kuna na bateke mulimo neti mulimo nini mulimo freinage kuna mbongo ko développer ta basambela ka bongo sambela ya au moins tele mukilo to fandi avenir moko ba église belé to saba Yesu esa mukezo bonga abi Yesu azoya abi jali ko ya mwana nzambe kuna makoleza na nzela ozora te. Mais pourquoi vous préférez voter dans la bino boy? Pourquoi vous avez mis tout à l'heure pour voter à vous? C'est sûr que ma belle kasi mayamu tout ma casse. C'est ma belle kasi mutu ma casse. Parce que vous avez 15 ans au Tekara. Vous avez un petit ticket. Vous avez vous avez une association pour demander mon Tekara bilo na hein. Vous avez une association boyo kanaka bosola. Tant que Mali que maman il y a 1000 familles fa de dire ça sera bien. Merci mingi maman. Merci donc awa obi que biloko eza na mboka na biso. O eza nini? Na oteka. Pardon maman biso. Mapambu. Mapambu. Eza fruit le roi neti bali tonge. Eza fruit moko boye o balela kango fufu. Tikolo baboyeko? O balela. Euta mingi mboka nini? Euta Masimanimba. Na Bandundu. Eza mingi pona bandunga biso Bandundu ha. Donc banga ko lamba fufu alia ngone. Lambi fufu akatango biela eza mwangai neti ngai. Tango yozo luka musuni kuna la Masimanimba bazolia fruit na fufu. Siko imaginer zo idée. Tango yozo luka quiz. Et bongo oni. Mbinzo eza la protéine koleka soso. Est-ce que ba Congolais ba yeba makambo na nyo? Ba yebi yango po ba olia yango makasi tozoteka yango fort. Siko neti eza bo balamba yango ne. Ozwi yango okata boye ofini après osokoli yango tie na moto okati mwa oignon mwa okalingi yango etoke après okalingi. Oteka yango boye combien? Na oteka na otanda 500 000 francs. Et bongo nini sakombe za raté hein? Eza sakombe te totanda ka mipiko. Yo mtozo kufela kaka ba quiz hein ta biloko bien ngo protéine bien ngo. Eleki soso eleki mbisi. Oyi mena obanga po et oyi pe oswanga na nenga système mais misu makasi kaka. Ah bon. Alors ne bote ka boy siko ba difficulté ni beaucoup na na.
baactivité tokutana na difficulté kaka kolanda biso nde balanda biso so balanda bino bakuluna basoda tokimi so balandi tokimi bakei tozongi bino mo conscient balandi bino bosai nini tokimi so bango bakei bosai nini zongi kaka difficulté moto etekisa biso mais fallait pas. Merci mingi maman. Je pense que quand la musala on est mutu bana ba otanga. Nazo tangisa bango. Ya liboso comme la deuxième CO. Ya mi balé 6e primaire. Merci mingi. Merci donc kaka pour la wenze. Oyo et ça maman na biso ba otangisa pe bana et puis ba osala nini. Maman na biso mbote. Boni yo vandika kimé bo ba client na ba été. Na ba été. Bien sûr. Mais oyo sili oyo zaki belé. Ke bazoli ya makasi. Bazoli ya makasi. O mingi ya bandongo na biso baluba pe bali yango mingi. Bali aka mutu nyonso azoli yango po eza vitamine na njoto. Merci Minga. Merci, alors toujours continuer. Oh Mbisi. Mbisi okauka. Oh maman biso mbote. Mbote papa. Ngako nga miso mos yoko mona. Ngako nga mama Dorothée. Mama Dorothée mbiso ngo miki bo nzombo to mungusu. Ezangolo. O nde mbisi ba mama bazo pepa eza ya filete ya ba mama ezala ka mike boye. Mais dans le marché de la liberté basala côté moko munene pour la maman mbisi. Yo na hôtel na katite. Ah marché eza muke papa to ko kana biso te muke makasi ata awa pe sika to vandi na pasi pe kaka. Mbongo pe akosomba mesa ezate biloko muke boye na ke fute la mesa soki basenga par jour 30 000 yango biloko ya 5 000 bongo siko nazwa mesa 30 000 par jour na okoka yo bi mesa za cher mesa za cher papa bandi na combien mesa kuna bandi na ba 50 000 soko opesi caution na yo ale ba pesi yo mesa par mois ozo fute lango 20 000 francs siko oyebisanga na ba fond ya mikie tokoko futa kuna ndeni tozana no mibali ba osasala te belé batondi bakufa mibali bazo luka po baye bandenya ozongisa bana na classe muke baye babengani po to ana wenze ya kotia biso te toza ebele population eza ebele ba place a wenze eza muke ba policier baye moye to vivre ezate toko vanda pa bo basi lokwa biso boy ondimi okana moi na mo ba savo zo uta lufu mo ba pepsoda lufu ozoke luka osuma pozo a moi 10 francs bana ba vivre mais awa passe tokin na Brazzaville ba nyokoli biso toye awa tozonyoka to nous sommes na biso ni isko yo senga par rapport à ba wenze parce bobiki ba wenze za telo ni yo senga pour passer la bino pe na ba conditions bien pour vous appeler ba congolais bote ka pe na ba conditions bien na ba conditions bien to o biso tozoluka to yebike o ba cha eza boulevard ya munene tezo ou tezo kolisa batu nyonso par ci par là ba cha biso organisation moko bien ba cha biso ke limite na bino ya côté ka lokwa nanu ba wenze salamité limite na bino eza place boye to te ka ndenge mo ya kimia tozo futa ticket ya l'état chaque jour to futa ka ticket ya l'état pour permettre pe l'état futa bato bazo kombola to futa ka toza na seme to futa ka mais toza tourmenté chaque fois ko bengana ba 100 fois ba policier bazo koleka kozwa to senga na gouvernement na biso ba lukela tout ko ba mingi te parce que André Kimbuta mo azolanda to yebika reveiller na makambo voilà André Kimbuta azoloba ke ba bengana bato te batika bato à l'aise po bazo ngisa ba préparer rentrée scolaire à bana mais awa to bazo bengana dans réalité André Kimbuta ezal na kati mais na libanda tozo mona ngote kasi yango émission réalité ya kin eye peut-être c'est ba réalité wana nyoso toi na pour tozala à l'aise toi na mboka na biso toi na besoin to vivre à l'aise et mboka ba payate toi ba étranger te toi ba congolais tout fait batika biso à l'aise to te kana kima to saba na classe. OK, merci beaucoup. Merci, je pense que Malobana est tout droit directement. Donc oh kuna na simeza pondu hein. Ouais, j'ai tout en pondu. Oh kebana. Oh ni langa pondu mo na raté oni. To mo na pondu. Ah. Oh pondu. Maman biso mbote. Mbote.
Boni santé. Santé za na mala. Moni babi ozo sala mbongo ya kosakana te pour nous ne langue mona na te mais yo pour nous pas na ezali. Ngana zo sala mbongo te tozo souffrir makasi bana bazotanga. Esika tokozwa mbongo ezate. Mais tozo mona pasi awa pona nini muke ko bengana muke bazoya kozwa mbongo awa na kotungisa mingi na basoda. Muke boye ko mona 500 ke bongo biso zoya ko luka poto lia. To lesa bana to tangisa bana. Bino 500 po bolingo te kana kacha wenze te. Papa, ba men wenze se tonda kuna. Moyo esika kotia ezate yango tozoya kotelemela. Mais espace monsieur eza oso ba sela bino wenza sika. Est-ce que ba espace ezali? Awa espace realite. Na kokene kokota na wenze ndenge nini na futa garantie ndenge nini. Na zape na mobilité, na za veuve. Nazo souffrir de côté. Elo ni sko bino bo sing. Elo biso zo sing papa na biso ya. Ba asale na biso wenze to apesa biso biso mto zangi na biso mbali. Alors pondu bo te ka combien? Pondu bo na zo te ka 1000 francs. Bo bo 1000 francs. Tiko lo ba boyego? Pondu na 1000 francs. Oui. Pondu ne la ngemona na te. Obi nga la zo zo 3000 piko. C'est-à-dire na okangango catch na okena okuna na bandal basa elanga ngo chakuma desu hein pour nous c'est-à-dire qui dit molanda nga te tona kosomba pondo nanga kolanda nga tatuka ko pe moyen pe ya kolia yango kaka bana batanga kana ngo kaka bana pe bazoko kota kana campus kaka yango mutu tende côté kana monga pondo. En tout cas merci beaucoup alors merci beaucoup. Merci beaucoup Ndeko. Merci beaucoup. Je pense que toujours dans la bokebi comment est-ce que population va vivre awa na Tchango. O bazo vivre ba oteka ba congolais. Bozo mon avis na bango. Tout autre qui a bino temps sikoyo. Na c'est dit qui dit mo azwa bango en image très bien. Bon mon comment est-ce que ba maman, ba papa na ba jeune baza ko luka parce que mbongo na Kinshasa ezali pasi. Mais ce qui est vrai, tracasserie ezali. Tolanda dans l'image et puis tu routes juste après. Tolanda. But then like a nice Sadara le maestro. C'est la moutarde son vélo.
Continuer total nanu. Maman la biso mbote. Mbote papa. Yo babi yo mto na mbongo belé awa na chango kombo nani? Kombo na Léonie Pemba. Ma Léonie mbongo belé boye. Yo naza belé te papa nde naza kutu nazokima ba commerçant bapia nga mbinzo bakimi kimi nga na mbongo na pesa yi bakilia bateka ba mbinzo oyo. Ba misu ba Alex nga mbinzo ekufi. Na ndenge ekufi boye nga na pesa ya otambola. Siko yango ekufi na maboko na ye. Donc alingo pia nga mbongo te. Na pesa biso nani osaka neni yo somba bambinzo wapi ngai nasombaka te commerçant utaka nongo na mboka apesi nga na teka ale apres na pie mbongo sikoyo ere ya kopesa nga na pie mpe baninga mosusu bango oyo apres bazongisa nga mbongo sikoyo napesaka bango mbinzo na 8000 tala mbongo bazopia nga papa 3000 4000 oyo nazokenda ngenga o nasala boni bato mboka mpe balinga kobwaka bato maladi soki nalobi bapesi nga boye balobi ke nayibi na moyibi te bato napesaka mbinzo bango oyo sikoyo topesa ndenge nini bambinzo yango tozoteka ekufi nyonso ezotambola pe te sikoyo nakopesa oyo nakopesa na kozwa wapi etekama ifo ezaka ya kotambola po etekama ifo ezaka ya kotambola so eza ya kotambola te ekotekama te yo se mbula bono otekaka mbinzo bon nakokisi déjà ba 10 ans ekoki na 10 ans kaka awa kaka natanga mobutu banda natanga mobutu natekaka kaka mbinzo musana ngaka yango na lesila bana natangisila bana mais siko tango tozoteka yango wenze balingi te balingi totekaka na prince te balingi tokota na kati kuna na kati so omemi mbinzo boye baosomba te ekotekama te foka koteka na prince siko bango bazobenga na biso bana mpe entrée scolaire yango tosala sikoyo nini babiki eza marché pirate ndenge boteka na libanda baoprotege bino parce que risque eza makasi mpona makadame misala eza te mibali misala eza te siko tosala nde mibali basalaka te soki kaka yo mwasi odebouye nde bozwi moyen ya kolia soko debouye te bozwa moyen olia mais quand même bofuta nyonga mama po afuta pe nyonga alo lobi bofuta nyonga mama po abia zozela mbongo na bafuta pe bon nyonga mama na kofuta ti tota nanu basanza wana tobanda nsima na kofuta nyonga mama okinde balobi papa balobi bongo ngai nde naza ata shakos moko ya mwana te nasomba sikoyo bango bakolo nango bakozela basanza oyo apesi to bakokanga moyi bakangisanga nakele kuna na commune boyokanaka na ndenge bien boyokana na ndenge bien ekozala omwa kitoko makasi koleka papa nasepeli nakoloba na malembe nalandela bango ka malembe bazala motema boboto bapianga mbongo mpe nasola na bakilia nanga malamu merci mingia oui mama yo bakisi nini nabakisi boye omoni ba mibali oyo bapiaka biso biloko ekare ezalaka ya journée moko 2 jours ezalaka biso benda na nzoto sikoyo bango bazozela ti mokolo bakomona oyo biso tokofuta tokozwa wapi merci beaucoup merci donc en réalité bota réalité kuna na nsima c'est-à-dire topusa totala yango donc yango tokolobaki réalité à marché pirate keba c'est-à-dire marché pirate donc ndeko aoteka biloko mais esopani neni kebano yaya biloko esopani neni esopani ka yango moko kana ya banzi matali likolo na masi ko za yo moko to bapesaka oteka eza yanga moko lakisa wana lakisa bote ya biloko ndeko aza jeune azo débrouiller oteka mais misuni tout esopani donc siko osa neni ko esopani te nakobwaka te nakobongisa yango te kozonga mpe na obongisa yango c'est-à-dire osukola yango te nakosukola te osa neni te nakobongisa kaka na huile akalingi yango ezonga abongisa kaka na l'huile akalingi yango epi oteki suba c'est bien donc toi mama mpe na nsima azoleza réalité ya kini yango tobaka réalité eza tricage te parce que bozomona yango awa eza réalité awa na Tchango. Alors, tout ce qui est malé, mais la rechute, c'était qui dit, les temps, on peut battre uniforme et puis
to clôturer Keba. Keba, alors Tozozwa. Uniforme. Maman abiso mbote. Merci papa. Nini bino uniforme beaucoup monter dans suna mutu boy 5 bo tia na mesa. Na mesa ni to tia bata wenze balingi bazo panzaka biso bakolo wenze bazo panzaka biso. On to telema na biso. Oh zo teka uniforme basi to ya bana basi to ya bana mibali. Esangani ya basi na ba mibali tout to teka. Siko bino mo botongaka po boy na ngaka. Zo mo to tonga to ba te so batonga biso to eko te ke zo to eko te. Alors ne classe zongi bana basumbi pe belé hein. Basumbi pe besko to zela bo ba bungisa na bo ba yiba to zana bango ti 12 mois to zaka awa. Bino bolinga ba yiba ba bungisa po ba ya oluka bi. Ba yaka to zana bango ka awa. Omonde to komi ebele. Misale za to ba to braza. Nyonso ba uti so wap to to ndia. Siko so teki bo ete. Bozaki na braza. Ngana yebi kutu braza me kala na za kuna me siko na kenda te me tala nde ba to ndia. Na ba chaussette ba teka uniforme te. Ye ayaki na ndego na ye. Ndego na wana Yesu na mutu mususu. Eske to. Mais so ba zo ebino ba mesa bo vanda bo teka bo ndima. To lingi ndengo na ba tela so ba mesa pa to vanda. De la liberté za ba be otela bino bo lingi ku teka kuna na kati. Ba tiena bango te kuna ba chete. Kuna za daya rotonda ba benga na biso. Nini? Libete za utoda. $50. $50 neni. Mesa na po soma $50. Ngana za franc combien? Bati ya bino na combien pour zo ba mesa kuna. Ata $20. $20 to zo. OK, alors bote maka wana. Oui, maman ngo baksani. Bazo boma biso. Ba te école. École wapi? École nyonso. Batongi ba uniforme. Biso mo to teka bien ezate. André Kimbuta pexé ba teka ba uniforme. Bazo yoka te. Bazo teka. Na kata école uniforme $20. Biso tozo tula. Ya le ba bomi marché na bi. Ya ngwana to papa. Ba bomi marché na so to teka sou bien te. Alors ce que nous bo sengani. To sengani to senga gouvernement anile makambo na ba école wana ba teka ba biloko wana te. Po biso ba mama to lela ka awa. Bango bazo teka kuna biso to lela wapi. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que boyo ki kolela ba maman ndenge ba lobby par rapport à marché na bango. Na kanisi André Kimbuta yango za gouverneur de la ville. Après ça qui mi bego ke ba teka ba uniforme tu vas déranger pe bana. Je pense kolela ba maman ba koyoka yango. Mais ce qui est vrai, marché pirate awa et c'est ka tozali ezali. Donc na Kingasani. C'est ça non? Na Kingasani ezali to kanisi na Pascal. Gouvernement na biso akobeta c'était pour que atile bango marché à bien. Na marché de la liberté pour qu'il chape ba prix. $50 c'est trop. Maman va quitter comme ata $20 pour que favoriser bango bazwa pe ba mesa. To comme na suka réalité à kin. Na kanisi émission o écoute ya bateau ba ko diriger puis bateau ba ko déranger ba moment la tracasserie. À bon entendeur, salut. Merci beaucoup na Cédric Idimbo hors noir. Azaki la caméra pe na microphone. On mons ba inyama to kutani mbala sima na numéro mosusu ya réalité à kin. Oh to moni awa. Eza réalité à Londres teni à Paris mais yakin. Bye. Bonjour, balobi ezanga fruit da ba charme na elibino mo pepa kitoko na banda kuna bino. Balobi mo pepe ya kitoko eye. Balobi mo pepe ya kitoko eye ya Christelle la Rose. Botu nanga mo pepe ya nini? Balobi eza CN News TV. CN News TV balobi esika tokozwa ba news na biso ya kitoko. Na CN News TV esika tokoyeba ba information ya kitoko. Na CN News TV esika tokomona ba acteur na biso ya théâtre, ba actrice na biso ya théâtre. Balobi ba musicien na biso balobi na CN News TV eponi ekolo te tata te mwana mukete. CN News TV balobi site o ezangi ba bêtise babi CN News TV site ya batabaza na bagage. CN News TV balobi eza ya mamu Christelle la Rose balobi oya kotala te akomi diembika yo okomi diembika